ya Baraka Mugisha. Lelo mwana na ye sono Baraka Mugisha, mwana na ye Dr Brian apesaki ye église. Instation net que ya parlement céleste. Église pour na ki a diriger église. Mais mwana na ye abalukeli prophète Brian abalukeli Mugisha abotoli église. Là c'est son nom Mugisha. Explication toujours et pas pasteur Mugisha Zolela. Azali na regret. Alobi ka sadisaki Dr Brian asungaki ye. Adalaki na rien selon Baraka Mugisha. Prophète Baraka Mugisha alobi bo Dr Brian ayaki na côté, il était pauvre, sans abri. Azalaki na isika kovanda te pauvre ya pauvre ke boyokaka. Moi cité, moi naté, azo télé, azali vraiment précaire. Bishop Baraka Zuye ache na ndaku na ye. Tanga komi ovana na ndaku na ye, Bishop azo lié azo melise azo latisa ye. Azuye en charge, azo supporter DA à Z. Amoni ki azana mwa mayele azu afongoli si hôpital. Hôpital o ya Dr Brian oto bango yoka ki oche mai na makolo bache o mai okomozo traitement ezali ya pasteur Baraka Mugisha. Apesi e fond, apesi bambongo, ba matériel, bana kosala nazana posa ki obonga, mais opesaka nga pourcentage. Net ke mwana musala ya Bishop Baraka Mugisha. Nenge Baraka expliquer biso ngaite. Makambo ekomi komata apesa ye ba pourcentage elongo wana voire même selon Baraka Mugisha ngaite il paraîtrait que moi so ye voire même abali Baraka Mugisha mutapesi azali ndeko ya mwasi ya Baraka Mugisha zwa mwasi babalani pe na mwasi baboti basali famille aye kozwa Baraka Mugisha tango adali na succès ma parce que Bishop Baraka Mugisha bozo mona akangaki Kinshasa abougeki Congo, abeta ba séminaire na ba terrain plein, na funa wana na avenue Champache, abana kotoni sa église na bandimi na kati plein ti libanda. Bishop azui alebino nga koto makambo ivana atayi ye alakise liloba dali nek mwana pasteur Baraka Mugisha. Pasteur Baraka alakise ndenge batanga Bible, ayamisi ye Jésus, affermi a ses connaissances, après azui a fondé l'église, accueilli a tché na église, diriger l'église, pendant qu'on peut s'engager, dim n'engager mais calmer l'église. Après a ses plus de 200 fidèles, batika likuna na église que comment qu'on travaille na bango babisu bango bakisama. Na ora na netoye na simananga bandimi autonome église, église peut comme au marché bien. Na minute au moment où je vous parle, pasteur Baraka Mugisha a expliqué que Abeli Azongi a surprendre que Dr Brian a changé Mikana ya le pont Mikana ya église ekomi ya ye. Atinda la ressource au fond na été 10 na été 10% de bayokana atinda la ressource te. Abo kisi Baraka Mugisha a komi na ko qui n'est pas pasteur musus a joué église na ye o ke ezali église à Baraka Mugisha a beti coup d'état. Abotoli Baraka Mugisha église. Église ya Baraka Mugisha, mwana na ye Dr Brian abotoli église et comme église ya ye Mogo Brian a changé mikanda nyonso tout. Baraka komo benga ya maye na téléphone te. Aluka zo mona te a komi ko sala bo ayebisi Baraka komi bon na nga izali su bon na ote. Na mito Baraka Mugisha zo lela. Azo koka kolia te. Azo mera ko mela te. Azo lala bien te. Parce que moi, je suis salisa na vie. Apesi mbongo, abongisi atangisi alakisi Bible, alakisi nembate yaka, apesi mwasi, apesi nyon surtout akomi riche na mbongo, apesi na église, mais moi non balukeli. Selon Baraka Mugisha ngaite. C'est ce que Baraka m'a dit. Ce qui est Dr Brian Mazola na biso. Mon konzambo kayoka lito mon côté. Nana yoki na eko expliquer makamo Baraka Mugisha lobi a expliquer nga. Ce qui Dr Brian a yoki il y a repé cette explication parce que na confirmé na confirmant ote que o Baraka lobi za ya solo. Mais Baraka zo le na komo ya moi na Dr Brian
o biso nyonso toyebelaki ke baza bandeko lelo babebani docteur Buyam abotoli Baraka Mugisha église. Voilà, shalom, 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 shalom. Shalom na bino nyonso tobozola na biso de partout. Boyei malamu na émission na bino. Nzela ya Lola, la voix céleste esika bonzambe ekitaka na loyembo na maloba pe na misala. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simona oto ya koloba ke nzamba boyito. Voyez, biso swapi na mansa zo saira biso elongo na pasteur Fais amisi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, na filo mukwa ya motema ya Bivens d'Omo depuis Londres, na maman Gisèle, luke le motema papa Emmanuel na Boston, maman Mamimbunga depuis la Suisse, na Malola Apamula Onzambe, Apamula maman Sansi Kimbangu, la prophétesse de l'Éternel de l'église Comore depuis Allemagne, na ma petite sœur Sarah Yoka, motema papa Cédric, Luleno depuis Canada, pe na maman Cécile, Chika, motema papa Louis Mayala na Ottawa. Bonzambe na bonzambe, Lola ezofuta, Simon Antoya Kolobake Nzamba Boyeto. Voyez, les sous plus bien aimés, merci à vous tous qui êtes connectés en train de nous suivre en ce moment. Manifestez-vous en partageant cette vidéo. Partagez, 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 partagez la vidéo dans les réseaux sociaux surtout. Partageons na TikTok, na Twitter, na Instagram, na page, na Facebook, na story, na stati, WhatsApp, Messenger. Pe Viber, tinelon ba ami, connaissance, no ba poche, ba ninga, ba camarade, pe ba famille na yo, baza la connecter na biso na la voix cesse bala na mai mazo sama na église corps de Christ, kanengozo na biso kota na chaîne na biso la voix céleste, kota s'abonner pe activer cloche à notification, kota au s'abonner et kozala bien makasi bien aimé dans les Seigneurs. Merci na bino nyonso bo zolanda biso ki bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana anto ya koloba ke nzamba bo eto voyez les soit voilà bien aimé église corps de Christ mingi ya koloba ezali bien aimé. Qu'est-ce qui se passe dans l'église à Congo? Ilo nini ezoleka na église à Congo? Baraka Mugisha bandeko babengi balobi trop bien aimé que type wana alobi boy asali boy esenge balongola e ba chasser na mboka na biso que aza étranger. Est-ce que Baraka Mugisha azali étranger to azali congolais, azali ougandais to azali burundais? Bandeko basengi ke ba chasser Baraka Mugisha. Église à Baraka Mugisha babotoli yango. Nani abotoli église à Baraka Mugisha? Restez connectés, bozoy baba vérité na boutoir lelo. Nous sommes en direct. Bana nyon bani ko intervenir na émission na biso en direct. Numéro est en plus 243 85 28 651 46. Église ya Baraka Mugisha babotoli Baraka Mugisha église. Bana to nani abotoli église ya Baraka Mugisha. Boko découvrir ngo na pourquoi il y a lelo bien aimé dans les scènes à bouton lelo. Nous sommes bel et bien en direct. Bino ba obola na biso de partout. Nazo signaler bino ki tozali en direct au kokiko bien un peu ko intervenir. Bana nyongo bazali pour que ba chasser Baraka Mugisha na Congo. Bana nyongo balobi ke sengeli Baraka ba akota prison ba kangai. Na lisumu nini asali oke bako olimbisa yete. Na mabe nini asali azo mérité prison makala. Banani babotoli Baraka Mugisha église. Tozo solo la mona pourquoi lelo bien aimé. Merci na bino nyon surtout bozola na biso. Avant que na yebisa bino ba vérité, na tchape message ya Baraka Mugisha. Nazo tchela bino spot publicitaire le temps que bozo partager. Na posa to mata. To comme ebele. Merci beaucoup Nandeko Fideline. Botou Lingoyi. Bonsoir maman. Merci Nandeko Kipende. Clotilde. Papa. Bonsoir. Bino nyons tout bozo la. Na posa to comme en assant avant que na bête ma soleil et imitole. Qu'est-ce qui se passe au juste? Denis laisse en fuite na rosa la on a deuxième volume. Denis laisse oyazolinga. Kolobela. Kondimate. Azolinga. Kocha. Kondimate. Que Marcelo Tunasaki Missie Mboka. Denis laisse porter disparu. Pourquoi azolinga na ba médiate? Pourquoi silence radio?
tosolanga na deuxième émission mais na pokwa lelo na posa to beta masolo bana nyongo babotoli église Baraka Mugisha babotoli Baraka Mugisha église naïe. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba kenzamba boyeto voyez les sous wapi avant to kota na mozindo ya masolo na biso le temps que bozo partager nazo zela to comme na 100 mais bola na spot publicitaire ok bazo proposer biso et on se retrouve tout juste après nazo signaler bino avant que to la na spot ok bazo tchela biso que l'homme de Dieu l'homme de Mopanga le pasteur Charles Bostrabameko B52 a béni Sibinonion surtout les 9, les 10, les 11 août 2024 à partir de 13h. Bissonion surtout n'a parlé du peuple. Parler du peuple, papa béni Sibinon. Les 9 août vendredi 2024, les 10 août samedi 2024, puis dimanche les 11 août 2024 à partir de 13h n'a parlé du peuple bien-aimé. Toya Kolukanzama, le Elungona pasteur Charles Bostrabameko. Et deuxième événement, ezali que Yande Konabiso, montagne de prière avec Natata Raphaël Kinshasa avec prophète des nations Christian Jacob Kabamba. À Bémi-Sibinon, les 12, les 13, les 14 juillet 2024 à 10h. On a ezali masolaba veillée de prière. Non, le salamate salami avec prophète Christian Jacob Kabamba. Donc, info, ezebele, dans un signalé, pe bande konyons tout bazo landa biso que bonne nouvelle pe ezali, pasteur pe de la foi à cause de la foi, 9e édition à Bengisbinon, le 20 pe le 21 juillet 2024 à partir de 14h, n'a parlé du PPP, pasteur de la foi, à Bengisibino Nyonstu, Pebo Salawana. Donc, événement, dans le moment conjugué, ça vraiment, il y a mingi, et belé, kole, kanzamba, lola, apamrebino, obozo, la nabiso. On a posé tout partager, vous partagez tout comme on a 100. Bon, on a bandamasolo, banan, babote l'église, baraka, babote, pasteur, baraka, église, pasteur, Mugisho, babote l'église. Le temps que vous partagez tout dans le spot publicitaire et on se retrouve tout juste après. Nazo Zelato comme on a 100. Merci Nandeko. Matondo, Ivula. Merci Nandeko. Kazadi Bandi. Bonsoir. Donc, vous partagez tout comme on a 100. En tout cas, l'église à Congo, ils ont Royinda. Babotoli prophète Baraka Mugisha église. Bananyango baboto, tonanyango baboto l'église. Église, naye babotoli. Baraka Mugisha bosuka wapi bien aimé. Merci Nabino surtout. Azoni Uganda, toi Azoni Uganda te. Qu'est-ce qui se passe au juste dans l'église corps de Christ? On suit l'espace publicitaire et on se retrouve tout juste après pour la suite de notre émission. Nzela et Alola. Tozo Kotabaï. Méga croisade de prière. Organisée par Bostra TV. Et Charles Bameko, Ministry. Du 9 au 11 août 2024. À l'esplanade du Palais du Peuple, RDC Congo-Kinshasa. Thème. Au-delà de toute puissance. Frères et sœurs en Christ de la République démocratique du Congo où d'ailleurs vous êtes, voici l'offre de la grande communauté des églises évangéliques réveillées les héros. Êtes-vous heureux de votre vie ou certainement vous êtes pris en gage par le diable? Voici l'occasion d'invoquer le Saint-Père, le Dieu Tout-Puissant pour la délivrance de toutes les forces du mal et la guérison du cycle infernal vous imposé par le monde de ténèbres. Tout laisser. C'est ton royaume. Tu as bloqué sa green carte aux États-Unis. Je l'ai bloqué parce que c'est mon corps. Parce que c'est ton corps. Ok. Toi,
Aujourd'hui, on va... Nzambe na ngai, papa na ngai kolo yondokelaki, ngai mwana na yo mimie. Nzambe na ngai, papa na ngai papa yondokelaki, ngai mwana na yo mimie. Ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi, soki koyeba mbele nasalaki yango te. Ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi, kosanga kotosa enemelanga etumbu. Kosanga koyeba enemaki ngana bazela mabe, kosanga kotosa enemelanga etumbu. Nzambe na ngai, sunganga mwana na yo, Nzambe na bomo, yokela ngai mawa, yokela ngai mawa, nasengi yo pardon ye. Kosanga koyeba enemaki ngana bazela mabe, kosanga kotosa enemelanga etumbu. Nzambe na ngai, sunganga mwana na yo, Nzambe na bomo, yokela ngai mawa. Natomboli miso, natomboli miso, natomboli miso, nanga na ngomba epai na yo ye. Lisungi nange kouta epai na yo, lakanga mina yo, suka suka bomoi nanga. Ata kofinga kochola na kolanda kaka yo, ata kofinga kochola na kolanda kaka yo. Balobina potakate, balobina zanga mosala, oh balobina zanga sejoure, selungane, selungane. Ok. Ok. Voilà. Pour résoudre le problème technique, quand nous sommes là de retour, bien aimés. Partagez la vidéo. Nous sommes bel et bien en direct. Au peut intervenir. Hein? Voilà, nous sommes bel et bien en direct, bien aimés. Qu'est-ce qui se passe dans l'église de réveil, corps du Christ, bien-aimé dans le Seigneur? Nini ezole kana église corps du Christ. Voilà, nous sommes là en direct. Partagez la vidéo. Nazaye na posa tomata toko manasam. Poto beta masolo na biso ya pokwa ya lelo s'il vous plaît. Tomata toko manasam to beta masolo ya pokwa ya lelo. Partagez la vidéo. Baraka Mugisha babotoli église avant que na solo la na bino ba obozo la nanga de partout. Dans autre nan kolela ya pasteur Baraka Mugisha Lili babotoli église pasteur Mugisha na botoli église banani bazali sima makamyo soyo. Qu'est-ce qui se passe au juste? Binomo bomonaki Baraka Mugisha la fois passée ba message ba vidéo asalaki oyo
et mekati ko toucher bande ko ebele batomoka ki na Kinshasa et le pasteur Baraka Mugisha azonga ki kosenga pardon kosenga peuple nyonso pardon na vidéo asalaki mais bandani bazali sima ya makambo ke baboto ya pasteur Mugisha église pe bande ko ebele batomoki balobi ke azo mérité koza pasteur te azo risika utelaki ke azali Ougandais ke azali Burundais bande kebele balobi ke ba crucifier Baraka Mugisha. Bien sûr que bomonaki ke Baraka salaki ba vidéo asalaki ma biso nyonso tout ozalaki contre Baraka Mugisha ke ba vidéo asalaki ezalaki ma ko filma en plein live ko s'attaquer na bande ko alobi oya koki koloba amiki ko filma soki pe ba bêtise banin biso nyonso tout espèce biso te maintenant tout monde ke Baraka ya sengi pardon afukam na ko fukama. Et Seigneur Tolimbisaye, bien sûr qu'à Salimabe, un homme de Dieu faut être exemplaire. Un homme de Dieu faut avoir la bonne conduite. Dans la Bible, que votre bonne conduite soit connue de tous. Un homme de Dieu faut avoir la motema mounen ya supporter ya kandate. Baraka a pédé qui contrôle. Aloba ki pa makambo akoka ki koloba. Aye, azongi pe afukam asengi binonyon so pardon. Qui est-tu pour que obo ya pardon à Baraka Mugisha? Yo zana pour que obo ya pardon na nzambe ne muto osambisa ye. Nzambe ye moko ekomami na Bible. Jésus a lobi to limbisa na biso na biso. Soki muninga sinyo pardon limbisa. To se pardonner ba mabe na biso. Soki ko soki si muninga sinyo pardon to limbisa ye. Parce que biso peut tout ça la ramabe, nous gauchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toya a causé nzambe pardon, nzambe peut aller misara biso. Ce qui nzambe azoli misabiso na ba mabe na ba masum. Non se ebele tout ça là. Et pourquoi pas que nous de quoi sengi pardon tout toli misaye. Bande komusu batomo ki balobi ke Baraka il faut azonga na mboka na e Uganda. Mais tout le monde qui va vidéo Baraka salaki alaki sina passeport na e alobi ye azali Ougandais te azali Congolais selon Baraka Mugisha alaki sina passeport ke azali na passeport ya ba Congolais azali Ougandais te selon ye alaki ske azali Ougandais te mais dans la bande ko bazo ba ke non esengeli ba chasser Baraka na mboka na biso na mapene na biso azonga na mboka na ye azonga na Uganda ba misu balobi ke azali Burundais azonga na Burundi ezali bande ke belé ba sali pe ba tindeli na ba audio ba message ba misu ba finga ba lobi ke Baraka ba chasser alongwa na Congo azonga na Burundi to na Uganda. Ce qui le lot que va traiter Baraka Mugisha mabe, to se pe na comportement na été azali mabe, ba salito oignon sto aloba ke se pe si ba moté. Alors ba pasteur pe oignon surtout bazo sala ba mabe na mboka na biso. Et Seigneur ce ko bango batia bango na prison ou comment? C'est ça le problème. Ce qui que Baraka Mugisha azali mabe, Baraka Mugisha n'est pas le seul qui a se comporter mabe. Entre autres, Denis les Bazali, entre pasteur rebelle Bazali, que bazo abusé na ba femme mariée. Et dans la disolo yande komo ka utaki poto, femme mariée bazana ba problème na mubane ba balanaki. Abo tarate. Abengi ba prophète balekareka na ba réseaux sociaux, prophète albinta malobi ke yara toko ta prière. Maman longo poto ayeti na Kinshasa, ba koti retraite na zamba soki na mangenge nge soki pe na l'intendance. Prophète wana komi obimana mama wana une femme mariée ayeko luka délivrance ezama kama robota na yebite ayeko luka délivrance prophète wana komi obimana e bazé mi écoute prophète alongo se bazé malami balé ceux qui 3 avortements. Allez-y comprendre ce qui que le robot moins que Baraka Zali mabe Denis les Sazali mabe bazali ka bango mibali il y a beaucoup de faux à wana Kinshasa que bazo tamura mabe bazo sala ba mabe mingi koleka Baraka koleka pe Denis les et là quoi malam veut Seigneur que to prier pour na bango pour la restauration na bango ce qui que babunga kinzela ce qui que babungi nzela nzamba dola yo que la bango mawa azo sa bango na nzela. Un nom qui est crucifié bango, un nom qui est bakota prison, bakota boloko, un nom qui est bengala bango na mboka, un nom qui est bakanga ba église na bango. To senge la bango restauration ya nzambe, ce qui est nzambe ko frapper, a frapper bango na ndenge na bango, au lieu que ko bungisa ba âme na bango, c'est ça.
bien sûr na kati ya Congo na église ya Congo eza na ba pasteur rebelle bazotambola mabe ezali ka Denis Leste ezali ka Baraka Mugisha te OK lelo to moni ba vidéo na bango na poisa Denis Leste asali ba tapage ba pétage na ba boîte kobina na bandumba kobine ko se comporter mabe ko finga baninga makambo ebele lelo Denis Leste akomi ko bata mkoki makima. Après Baraka pe aye kosala pe pétage na ndenge na ye na ndenge asali ba vidéo wana sko Baraka sko ya ye eza ke ye ayebisi biso na alakisi biso na ba médicament ke azomela bakisi ye azalaki na problème na mutu aza na problème na mutu azobela liboma amela kisi ya bandeko bazobela bango ke bafode pe na bafu mutu ya Baraka Mugisha eza ya kobouger akena soki ozwa traitement na Uganda pendant que azozwa traitement bongo. Normalement si une personne a comme un problème ya mutu na ezo sa su bien te bazwa kaye bazuye batie place moko bakangeli ndaku bakangeli le sorte que place moko ba memie na centre moko bazo surveiller bazo mela bakis de peur que asala ba dégâts OK Baraka Mugisha azo sala OK Baraka Mugisha asalaki na Uganda pendant que azo mela bakis ya traitement ya mutu Baraka azo sala ba vidéo azo sala ba live moi sina ya za wa to ba poche na ba famille na ba pona ke ba pekise ba boto la ye téléphone ke azala na téléphone te c'est ça le problème là ba tinelinga ba kisiawa na ba ordonnance na ba examen ba sali et pas ba minga banani ke Baraka mutu ezo sala bien te ke abela ki libon mutu na ye boujaki. Parce que dans le côté de Baraka Bozo, il y a un ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas. Dans le cas de Baraka Otoyebela, Baraka Big Prophète, Bishop Baraka Mouke, Nanenga Zalela ki, Nanenga Komeli de l'Ongata, Namoni ba vidéo, Ngakuna Baraka Nimate Kizaye. Mais, le qu'on y poussé Baraka Komati na niveau oyo. Niveau oyo, comme oyo, ils ont dit, Azo, c'est la pétage. Koleka kout na Denis oya dali Denis fadi ya mi balete aleki Denis aye koleka Denis na vitesse et prétend Holandais batineli biso banini ba ordonnance banini boda biloko esasa ebena ba kiso azo melake ya bandeko ya maboma ba oyo ke mitu na bango ezo sala bien te. Et moi je me demande pendant que ndeko azo zo traitement na Uganda pendant que ndeko bakangaki ye ke mutu na ye boujaki ceux qui peuvent abêter qui eloko ceux qui peuvent nini to yebite eloko nini e causer et n'y a que causer liboma ya Baraka Mugisha wana to yebite comme médecin traitant na inde ayebi moi sina alakisi bakisi alakisi ba papier ba ordonnance alakisi ba fiche OK ba sala ki ba examen ba résultat bani ke batina ki na centre mo OK azo traitement azo mela bakisi mais na mona ki ke pendant que azo traitement na il fallait qu'il pas botika asala ba live il fallait qu'il pas botika ke asala ba vidéo parce que une personne qui a déjà un problème na niveau ya mutu na ye ba tiaka ye sika mo ba kangiye encore déplacé, encore bimate, encore c'est là dégâts graves. Parce que Azali inconscient. Et Baraka a aussi la live, azo finga, ba bêtise na ba live na oh qui na ko do bango awate na roche la bino vidéo borolanda. Bino mo boyo kaki. Ba vidéo na e panzana ki. Ba kis Baraka Mugisha azo mela. Yango yo ya bande kwa maboma. Bakisi yango OK balakisi biso batindeli biso bakisi azomila yango yo selon bango ke ezali bakisi ya bandeko yo babengami ba fou pe ba folle ba oyo bazali na problème na niveau ya mutu ke mutu na bango ezosala lisusu bien te selon bango parce que ngana yeko kote la Baraka te na epe ko condamner yete nazali pe contre yete nazali pour yete. Tant que na moni ba vidéo na sali ba vérification ba investigation maman aimé konde nazo ya ma tout à l'heure là na sali ba investigation na keti na église bona boye moi si pe ba na ne ba lobi ke abela ki liboma papa na biso abela ki liboma mais kocha koloba on na mokilité que personne ne soit au courant tiner na zona ki wana kina ko za traitement et pourquoi pas que bokanga ki nanda pourquoi botikela ki e téléphone que asala ba vidéo en to ya maman imazo insister c'est ce que je me demande
bino boyebi kaza liboma abeli liboma azomila bakisa azwa traitement pourquoi botikelaki azosala ba live? C'est ça le problème. Oui, bonsoir maman. Bonsoir bandeko nyonso baza na ligne. Bonsoir maman. Nazola de mission na ndenge ozoloba ke Baraka Mugisho bakisi bakisa liboma azali komela bakisi. Mutu na ye buzaki abana komela bakisa liboma bona yebi te so traitement komi na suka Baraka toyo kosoke azana ye bien akomi bien. Video abana kosala ne bande baloba ke afinaki banini ba bêtise bona boye ezaki pendant ke azomila bakisi ke mutu na ye buzaki. Mais azongi kin akomi bien asengi pardon afukami parce que nazoba na bandeko bazoba ke esenge bakanga Baraka esengeli ke akota prison patati patata bakanga église na eblo moya bongo ce qui est réellement que mutu na ebelaki adaki inconscient. Ah loba ngala lingina intervenir boy wana ezabe échappatoire omoni Congo ngai mon souci c'est mon pays. Au moni Congo eza poubelle te. Na yebi ke mingi eza na zo yo ke mission na mwasi na ye na mobali na ye. Yebisa bango ta ya Nzambe pona bango ta na bango na Congo eza suti. Au moni ba échappatoire wana lelo ba ye ba bibisi ba kisi azali komela ba kisi. Lokuta na bango na makambo na bango na ba bêtise na bango ba kosala ngo na Uganda. Bakozala surpris ndenge église na bango bopeya omoni na bâtiment baza nango ekopise koule parce que Congo eza poubelle te nayebi ke baoyokanga baolandaka Congo eza poubelle te ça fait longtemps basakani na Congo epesi bango nyonso epesi bango bombengo epesi bango kolia epesi bango komela ale bango baye kosakana na Congo omoni bakisho ya bisi. Ça, c'est le échappatoire. Échappatoire. On ne se moque pas de Dieu. On y a semé la Congo. Hein? À Kopuka malheur fois 10. Il y a une génération à Dieu. À Bongo la motema na Dieu. Attends, pour l'exhibition de Kissi. Ainsi dit l'Éternel. Mon guichon va sortir au Congo. Père, comme malheureux vie na me pipa. Na oyo ko sa na Congo. Na oyo beye kosala na Congo kofinga pa na Congo kodenigre Congo et pourtant tozo pundana na ba Rwanda na est kuna ye yebi mais ye était Uganda aye lisusu aye kote susu buzoba na Congo tala biso ba oto lala kate po na Congo to priaka po na Congo alors bomona ba Congolais bazoba te na yebi kazolanda amona ba Congolais bazoba te mama Claire na mobali na ye bomona ba Congolais bazoba te. Congo eza nation ya Nzambe eza peuple ya Nzambe oyo nyonso tu bino boye kosala na Congo boyeba ke ekomi tala bino bopeye yango oyo basalaki bino na Congo Brazzaville eza mokie biso Congolais tosimba bino te. C'est notre Dieu qui va vous frapper. Biso ba Congolais tosimba bino te po ezalaki na Congo boyaki batortire bino babeti bino omoni ka ndenge komo binisa bakisi trouble na bino ebandaki bandu mokolo tombolaki mungongo odenigre peuple de Dieu congolais. Merci beaucoup maman. Ebandaki yango wana de génération en génération faut bon se repentir yeba ke tala bino mpe ya kobima na Congo ekoki ainsi dit l'Éternel bakongole baobeta bino te mais bokomona tourbillon ekokotela bino na biloko na bino bozwaki tout na Congo vous allez perdre ça au nom de Jésus parce que trop c'est trop. Ok maman, namoni prophète pe azo benga to yambaye mais alobi ke papa prophète Baraka Mugisho alobi ke ada 50% congolais ada na passeport ya ba congolais bino bozo ba kada ugabe nini tout les bosso bimaka ayaka kolobela ba congolais est-ce que ngana yebi ko wa Uganda ngo bino bozo ko kanga na Uganda na kenda ko to Uganda te aloba ngo ezala ba video siko lelo ayeko loba ka 50 kilo ka ayeko loba 50 Baraka Mugisho répands-toi. Répands-toi. Merci beaucoup, maman. Yo, net que pardon à Seigneur, yo, za chrétien, Bible, zo, c'est un que to li misano, à Seigneur, pardon, à Fukami, to li misaye.
toza na problème na ye te omoni le mal oyo ye asali na Congo olimbisi ye le mal oyo ye asali na Congo nzambe ya bakongole nde moto azodili na ye ayebi kodile lakisi nini azoyokanga ayebi kodile lakisi nini nzambe ya bakongole asi atelemi azodili na ye toza na problème na ye te tokosimba ye te tokobeta ye te tokosala ye te mais turba ekoti na ndako na ye oyo ye asali na Congo ayebi yango très bien il faut bongola motema na ye na mwasi na ye biso toza na mboka oyo tanke barefugie toza na Europe toya kopwaka ngunda lokola barefugie toloba teke ndenge tokoti na bairlandi koye toza bairlandais te tobimisa identité na biso nyonso ti bapesi biso identité tofanda kotosa mibeko ya mboka mais bango bazotosa mibeko ya mboka te kofinga bana mboka kosala makambo nyonso tu oyo bango baza nango lelo kobimisa na biso ke bakisa liboma non wana mpenza yebisa ye nzambe na lola soki asambelaka nzambe asolo nzambe wana alobi ekoleka te trop c'est trop nzambe azotravaille sikoyo azopesa sikoyo bafaux serviteur na Congo. Merci beaucoup mama. Namoni pasteur ya kozala exemple namoni pasteur Baraka komi ke tokotse ke azolanda yo tozo appel na ye kasi abenga biso toya me namoni aza en ligne azolanda yo tozo appel na ye eza omoni maloba nga nazoloba eza nga te nga nalalaka te mpo na Congo. Merci mama. Tozo pasteur Baraka lo akosi nanu ke aza 50-50 akosaki nanu ke ayebi Uganda te akende Uganda te alelelo ekobimisaki aza 50 apo ekobimisa biso bakisa mutu makambo wana tozwaye na telefone namoni azobenga tozwaye alaka biso azongela nzambe lokola ye ayekopafue Congo biso tozosambela mpo na Congo tozobunda mpo na Congo ye kopafue lisusu Congo na kati ya Kisasa abongola motema. Merci beaucoup mama. Alani message na tozwaye tozo appel na alani message na tozwaye allô bonsoir prophète. Prophète Baraka loba na se loba makasi toyoka o. Ok prophète bazo landa yo namoni o landa biso koti en ligne loba papa. Prophète Baraka benga biso na numéro to affiché wana tozo ka na se benga biso na numéro to affiché wana po to ka na fam ya likolo. Voilà namoni e considère que prophète ye mo azolanda donc ba uti ko yebisa na tuna pe ba mituna o ke peuple congolais ba siliki contre ye donc ba fâché na makambo alobaki wana c'est pas bien tozo zo prophète ye mo azo bien biso kala minute bino pe bozo la nabiso nous sommes en direct bien biso na plus 243 85 28 651 46 au côté en appel direct tozali en direct bien aimé pasteur Baraka Mugisha ba congolais ba sidiki pasteur Baraka Mugisha ba botoli église na ye pasteur Baraka Mugisha ba congolais ba lobi ke azali congolais te ba bengana ye na Congo na moni aza en ligne akobenga biso je crois bien que toyamba ye ameke mpe kopesa biso explication na ye en plein direct live toyebaki te ye moko azolanda mpe akoti voilà bino ba oyo bozolanda biso veuillez partager la vidéo naza na posa tomata partager la vidéo partager donc un grand événement ezali le 9 le 10 le 11 août 2024 na palais du peuple biso nyon tokutama na ba 13h et longo na pasteur Charles Bosra Bameko l'homme de Mopanga abengisi bino nyon surtout le 9 août vendredi le 10 août samedi, puis le 11 août dimanche, à partir de 13h, na palais du peuple, Tokutana ki bonzame et kozala au rendez-vous. Benga, biso, nous sommes bel et bien en direct, na plus 243 85 28 651 46. Plus 243 85 28 651 46. Le temps que nous là, appel à Baraka Mugisha, Tozo Yamba, maman, na téléphone. Shalom maman, oben biso api komonen.
Oui, na bengi na à partir Allemagne. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vous en êtes direct, papa? Et là, direct, maman. La nabiso na téléphone diminuer volume la télévision. Oui. Et là, on a gagné le bakaka mukuse. Pasteur nani Baraka Mukisha Lubi, oti kono basiko ki abela ki mutu. Est-ce que mutu yango ya bela eza mutu passe be moto soki azana problème ki neti lubaki neti bakisa liboma. Est-ce que kisa liboma sila agamba la moko liboma osomona motazu liboma kaka lelo ameliki se silika ta lelo eloko na lingana yeba yango na a expliquer biso na no problème ni ne komela ki. Là selon bango maman na benga na vérifier ni nezwaki yo prophète ni nezwaki yo bapesa explication que mutu na ye boujaki balakisi na bakisi ok azomela bakisi ya bandeko ya maboma ba o babela ya maboma ok azo abanaki komela à partir ya Uganda kina kozwa traitement donc c'est ça quoi tanga na lobi que mais pendant les traitements là ba renfermaka ndeko que mutu bouje na isika mona ndako mo aloba te asabama pourquoi batikelaki ye téléphone que asala ba dégâts ou asalaki wana na ba live na mais aye quand même asengi pardon na Kinshasa maman. Pardon, ça a un problème de papa. Problème est nini. Avant ya kusenga pardon, réfléchir na le koni nous ya kuluba musali nzambe. Avant au lieu senga pardon prévenir. Nan kanise lo koni na loba. Pona nini yeso ki apela ki mutunde ke bango balobi akende ki kuna na mboka na ye kuzwa traitement. Pona ni babotola ki téléphone ndongo tikoloba. Et deuxième pona nini ya ye lisusu ayebi ke mutu eza bien te neti malade yango ezali kaka mbala moko ameliki siliboma esili mais c'est grave po c'est mara po mbali liboso na mona moto apitala mutu ya moto soki ebouché esilaka neti moto auti komela mai ya 6 verre ya mai mobimba te eza te mot de tête mutu ya moto ya liboma eza vraiment eza problème mais quelques par exemple na raison ko boto l'église po bato ya kabakona ba nyamate ba batapate malgré biso ba congolais na ba congolaise to kufela nzambe même to uta kuna yoko mati ko manipuler bino po ba nzambe le to sala bango yoso ba ko to ngito sala mais soki mutu eza bouché nete ba lobi azombela kisa liboma mais bazana plein de raisons ya ko boto le na l'église ba pesa mutu ça normal ay akamba na l'église pour amoter à Sikoni. Après ça, dit raison, malade, j'avais pas d'accueil colonini, ou est-il qu'il y a la télévision pour monter pour ma boye, pour soit téléphone, il y a chaque personne à Badakouluba, ma badaï Koulouba, qu'on parle la langue badaï Koulouba, bêtise, pendant un mona battle pour ma balabala, monter pour ma balabala, ça, ou à Zate à matière, vieux, à foutre pied, on a vanné la kitty, à Yeti, à voyager, monter pour ma voyager, s'il te plaît. Pour moi, on a battu sur la terre. Bolimbi na pardon asengi. Pardon biso tano na ta pardon mikolo na kongo bakamba pardon zati. Ofando ye ko sala biso ko pesi ba to pasi aprobite siko na salo na ngaki na salo ye ko fuka ko sengi pardon ti. Avant ya ko senga pardon kanisa lo ko zo sala est-ce que ba nyamo o ba kongolo ba ko sepela to ba ko sepela ti. Merci beaucoup, maman. Exactement, vous savez, vous pas au lieu de faire pardon, vous savez l'encore, vous savez pardon. Non, ils ont bon côté. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, merci. Voilà. Nous sommes en direct, nous sommes en direct, nous sommes en direct, nous sommes en direct, nous sommes en direct. Benga, 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 benga. Donc, c'est ça quoi. Nous sommes en direct. Benga, la plus 243, 85, 28, 651. 46 et voilà bandeko bible zo na biso toli misana donc prophète à reconnaître ma benaye o ya reconnaître ma benaye a tubeli asengi pardon pe atikiango esengeli toli misaye bien sûr que ba maman bazana kanda ba maman ebele bazali monter mais eloko na rosenga ki net ke Baraka Mugisha asengi pardon et Sengeli Tolimisa, prophète Baraka Mugisha. Donc c'est ça quoi. Neta Fukami, nana sepe na geste wa salaki hein. Na mona Fukami, Asengi pardon. Donc c'est ça quoi. Oui, allô? Ouais.
Ok, prophète Loba. Mais pas prophète Baraka. Au combien un numéro est affiché wanate? Ah, zela na luko on est au bengi na luko awa. Na bengo à partir awa parce que netu yo mo bengi na bengo parce que le téléphone no elo banase makasi. Donc ok, orobina ngamo na bengo so na ok, c'est bon. Tozo yo kana na Bishop Baraka te. Donc c'est ça. En plein direct, yé moko bengi, ala na posa ko intervenir, ala na posa ko loba. Donc, tu éviter qu'est-ce qui ne va pas avec connexion à Busso. Ok, voilà. Partagez la vidéo. Vous tous qui êtes connectés, veuillez partager la vidéo. Nous sommes bel et bien en direct de notre émission Zela Yalo, la voix céleste. Et Sika Bonzambe et Kitarana Loye, Mona Malwape na Misala. Bonzambe na Bonzambe, Lola, Ezofuta. Donc, c'est ça. Merci Nabino Nyonsu Bozo la Nabiso. Merci Nabino Nyonsu Bozo Benga Biso. Merci Nabao Nyonsu Bazo Komila Biso. Nzama Lola Amonabino, Nzama Lola Pamolabino. Nous sommes bel et bien en direct. Pasteur Baraka Mugisha ba Congolais ba Siliki contre ye, ba Congolais ba fâché contre le prophète Baraka Mugisha. Donc, c'est ça. Tozokoba, émission ma biso bien-aimé dans les seigneurs. Là, on a autant un message. On a autant un message. Message. On a autant un message. Il y a bandeko bazamingi. Nazotanga ba message. Voilà. C'est le prophète Baraka Mugisha Azo Senga Mende Komoka Komelinga Yawa que Bapekisi Pasteur Baraka Mugisha. Oh là là. Donc, Pasteur Baraka Mugisha, je suis désolé. Parce que vous avez un message, moi, balobi que non, frère Alvin, moi, Alexa, ezate, bapexi, Pasteur Baraka Mugisha, aleka na ba télévision, batindelinga na ninyawa, na yebite, ce qui est eloko bazo, bakomi, Pasteur Mugisha, comme il a vu son message, parce que, balobi que bapexi, Pasteur Mugisha aleka na télévision, Zela, article 1 au Ezali, c'est ça, est suspendu sur tous les médias nationaux et étrangers opérant en République démocratique du Congo pour une durée de 70 jours en date de sa notification. L'acteur social Baraka Mugisha, le directeur des programmes de tous les médias émettant sur l'ensemble du territoire national, ainsi que les bergères TikTok sont interdits d'accorder leur espace au précité Baraka Mugisha. En attendant la décision finale de l'Assemblée plénière, les concernés et invités au secrétariat. Ah bon? Donc, de comment à votre continuer un message? Heureusement, Pasteur Baraka. Pasteur, je suis désolé. Moyena Yambao, na téléphone ezate oko komatotangi, mais moyena l'exo ezate parce que ni nabiso ya c'est ça. Et puis ici que oleka na télévision na habité information ezali ya vrai to ezali ya lokuta. Le temps pour moi que na vérifier ce qui ezali ya solo moyen oleka ezate mais tikela ngata na vérifier ce qui ezali ya solo te
na kobenga na koyamba to sala émission ceux qui eza ya solo moyen o lekezate parce qu'il faut tout ça mibeko quoi na pesi chef mokonzi na biso mon frère ami de longue date chef président Christian Bossemi Mbote Sika Azali donc esengé tout ça parce que Azali déjà mokonzi na biso donc awa batindelinga message que ba onions tout bazo travailler na Kinshasa bako Alexa Baraka Mugisha te na ba émission eza ya solo to ya lokuta bande ko bomekempe ko préciser parce que après na ekoti na yambi tozo yoka na yete na lina changer téléphone pour que na zoé na moni message ekoti balobi frère Alvin mais nini ezali batindelinga bapekisi ke to ya Baraka Mugisha te adana na suspension ya 70 jours eza ya solo to ya lokuta ezali babez ou comment est-ce que outi vraiment pas prescrit président Christian Bossembe il y a ces cinq à qui nous avons beaucoup de respect et considération mon frère ami de longue date na PCM Mbote Esika Azali prophète Baraka Mugisha babuto tinela message je suis désolé prophète Mutazo benga moyena ya Moïsate et seigneur toto ça mibeko personne n'est au-dessus de la loi biso nde toza na se ya mibeko bango bazo kama biso. C'est ça et Seigneur tout ça bango parce que bapekisi le temps pour moi na vérifier ceux qui eza lukuta na royamo ceux qui eza ya solo moyena ya mbao ezate mais to vérifier na information parce que babuti ko komina batindelinga message ba monika au koti batindi message avant que tout ça la émission en direct na tuna ba mitundo ke bande ko bazo tuna voilà bien aimé. Ezali na mwana moko ya Baraka Mugisha o ya uti ko botola ba pasteur Baraka Mugisha église selon Baraka Mugisha ba botolier église na yami sous maman. Oui, allô maman? Allô frère Alvin. Oui maman. Au moni jour ba bisa ki lettre wana ya César. Hier soit prophète na bino wana Kinshasa parce que za prophète na ngati. Prophète na bino wana Kinshasa wana asali vidéo alobi yango ye c'est ça que moi za nani. C'est ça que moi za nani. Na ba lettre lokuta bozo tindela nga. Soka zala ki un vrai congolais. Alinga ko kende ye moko na bureau ya César à se renseigner que na moni lettre pour ye azo ba information nyonso. A minimiser non tout d'abord lettre wana oyo basaleli batindele na César a minimiser yango mais azo kona tena so continuer koleka na ba média mais nanga pe ba auto tine en lettre je n'étais pas au courant il y a onde le temps que na vérifier photo so ça me dit ko azo benga mwana qui faut de la lettre on est bimaki depuis semaine passée yena lité ya kanda et bimaki déjà depuis semaine passée mais azui lettre wana zoloba yes c'est ça qui wana azana alaki siko banga azo luka siko apuna lokwana atie lettre wana na mupanzi a publier lettre na mupanzi apuna na lettre wana na mupanzi mais écoutez osakana kana Congo oso sakana Congo ngona président Félix osakana na justice wana biso ba oyo o to zika mo pouvoir mbuke na Congo toko kata bino mitu maman namoni bakomi ke yo Deniles mutu azotinda namoni akomi alobi ke oza mutu ya Deniles azo répondre na bacommentaire abi oza mutu ya Deniles mutu azotinda naza kutu omoni ngane naza awa j'aime pas le busoba ya bapasteur na bino tout ya Congo j'aime pas naza mutu moko naza logique soki i eza i na koloba i soki be eza be na koloba e nga moko kutu naza victime ya bapasteur nga naza victime ya bapasteur ndenge baluka badétruire vie na nga ni tete nzambe oyo nga nasambelaka ya solo mais lelo naza invité bapasteur tout ya Congo nazoloba kaka mpona Baraka Mugisha te bapasteur tout ya Congo oyo bake botikali na ntango kie bafantir na bino bosala na Congo wana boyeba ke kolo mokili na kolo Congo atelemi okontinue ka bafantir na bino wana bosala wana omonela ka peuple congolais oyo bozomonela na Kinshasa wana bazoba wana bazovwamisa bino
bazolesa bino na bafamille na bino mama yo po fingi tozotelememaka makofinga yo po ozofinga nga na fingi olobi bazoba na émission bafingaka te mama kofinga te biso émission na to bafingaka te alobi paster ne bamonaka peuple congolais bazoba. Ok, merci beaucoup. Merci maman. Peuple congolais akomi moko oyo mutu akouta na ye Uganda ya sakani na ye mutu akouta na ye soki wapa ya sakani na peuple congolais. Mais boyokela peuple boyokela Congo mawa te bande. Bino moko pe ba congolais boza na kati ya Kinshasa bomiyokela mawa. Bomiyokela mawa. Batu bazo manipule bino kaka lokola batu moko bosali mayele. Bomiyokela mawa nanu bino moko. Merci beaucoup maman. En fait, na bino na asala kisi bino ba plan combien nini ya lié. Ya zone ya bien mais bino na batafu na bino bozo kufa banzala. Tala, mwa mutu moko tinda ngate, pasteur moko manipula ngate. Pasteur moko banda lelo timu kolo ko kufa ko manipule ngate. Merci maman. Sa tinda ngana lega na loba. Ah! Wana pesa mokila ngofe kufi babandela mususu. Batu mususu mais pas chez moi. Merci maman. La bonne de la Capone à Congo. Alors la Colinga Mouta Kostala ma belle à Kata Congo te. Na Colinga te. Baraka Mogisho, répands-toi. Tika le Kuta. Biso to yebi bato bataka na dikoma na mboko soki bazombe na bakisi. Frère Alfil. Ezwa kabane. Po Mouta ya kokoma bien. Kaka ndenge mama wana ya Allemagne ya lobi. Ezwa kabane po Mouta ya kokoma bien. Yo bela ki malade ya mutu kaka intide jour meli bakisi po yo ki bien baraka mogisho tika kuta réponds-toi. Merci maman tous appelé bande omsu na téléphone merci. Réponds-toi. Réponds-toi soko kongoli mutema te tourbillon na yonde bandi on va na ko tourbillon na yonde bandi parce que trop c'est trop et si dit l'Éternel ngate mutu na oloba merci beaucoup maman d'avoir intervenu. Merci. Voilà. On est des chrétiens, Bible papa a saigné pardon et saigné Tolim Sabicho Baraka Mugisha. Donc, étant donné que Balimisi de Niles, Tolim s'appelle Bishop Baraka Mugisha. Donc, c'est ça que les Amakamouedeka Foukam a saigné pardon Tolim Bisaye. Donc, Totika n'a pas beaucoup en Zambie. Donc c'est ça. Ngana rodingate que peut-être que bakangaye à côté prison makala moi na eba na eba souffrinde que abota bana kitoko hein na super na famille na super na moi sina maman mo bien makasi maman Claire na peso mbote esika ozola na biso nzamalo la pa maman mo gentil maman mo moté maman extrêmement bien maman Claire na bana kitoko botela papa na biso Baraka Mugisha. Donc c'est ça. Papa Seigneur pardon. Tolim Bisaye. C'est ce qui est très important. Donc c'est ça quoi. Donc biso peut au sumu biso peut au salaramabe. C'est là la question qui to Seigneur pardon. Nzamali misa bisote. Non. Bible zo c'est na biso tolim misa ndenge ye mo nzambe azodi misa biso ce qui to salimabe. Donc c'est ce qui est très important. Dans un côté, on a dit solo. Oui, allô maman, au bien biso à communen. Allô? Oui, allô, au bien biso à communen maman. Oui, on est en direct maman. Dis-moi volume la télévision, la nabiso na téléphone. Ata sengi bolibisi yango tosepeli nango te azonga na Kongo soki aza na Kongo bozongisa na mboka ya bango. Merci beaucoup maman. Ebele bato ok, voilà. Voilà, bande balo bazo sa baraka na mboka na bango Baraka Mugisha l'accès qui passeport na ya ba congolais, il est congolais. Bo bazo c'est na mboka nini, il est congolais. À l'accès passeport na mais tout le monde a dit qu'il est congolais. C'est ça. Allô, au ben biso api komonen.
Allô? Oui, Obey Bissot Congolais. La belle bino l'Allemagne, dans ma gilet. Ok, maman. Là. Au moins, il y a des choses à me dire, ça va n'a pas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la base de ma pauvre. Vous avez un travail au Nazila. Bah, mais mieux quand elle est là, elle me tourne les lots. Bah, mais mieux, l'objet n'a pas de personne qui s'appelle, c'est ma lobe biki, ou quand même, je vous dis que c'est ça le mawa. N'importe ni c'est ça le mandivois. Il y a personne qui fait une apôtre, c'est ma capote. Vous te coutez. Mon fils a fait téléphone d'ailleurs, moi, je filme, je finger, aïe, baki. Ils allaient pour mater, aïe, baki. Aïe, baki. Tindinga soba mabana ka ba bloqué o bana ba sala bu tsa zonke singa mo ko mutu na sali shubu ngai mo mutu na sali abo ayeba kite tana fiki ba mama ayeba kite alubaki na muno ke biloko ba kabela nga kutu na mboka ko ya bino na kaba mo kutu ayeba kite ayebi kama lubiki soki mo benga na tana mboka ya bino na zaso ko tan noko na soki nelvi na soki nani na anda kwa kulala. Mais il est congolais, non? Barak est congolais, Alex n'a passeport, il est congolais. Longunda, yo moi te ke ba, empele ba tu ba zoya na, oye ba te Congo za kabweti. Ezaka toilette mo toto ndia kota koti. Empele ba to ko ba zoya ba passeport na biso kuna ba congolais. Woni to za na kota to za de ba passeport ko ya ba allemand. To kota ba ko ba allemand. Nationalité est à casa et voice. What is that, man? Here was my boy, but that is a finger. That is a hotel, come on, no one. I ever get what it. A coming in this whole thing about the ability to what's about to finger my mother or finger. I love you, but don't listen to finger. Nothing here, Peter. You give me to a kiss of it. Yeye na fadi wana eloko wana mutalipoma wana yeye kimbele straight to hivi isisa yeye bongisi yo odomba mwana kai kuna na mbona na bakuna yeye na sana nilipoma soko sana ofo pede pie kami au kata babi la mbato utamtabani na kata kisasa wana kisna bako kama mwana respond na nisho. Wanya watu batoka bazoba ya bakuku. Wanya watu batoka bazoba. Abo ya sakili pomba. Makababu bisa na mnaweza mkalipomba. Mtu pomba shabasa hapo msabani kwa tena unaona ite. Ndio tumapongo bazabu na pomba ba kitu ambaye yeye leo wote hawata mwana barabara na mimi show. Abo yeye kama zo sala. Abo yeye makabazo lo basi. Yeye anasubiri sana kama basi. Alex Samola. Wa kana ke bize ba bloquer bize bize Alex Sabisu. Ayo lo wa ngul masa. Moi ko finga te. Eh loko. To ko finga te no finga biso yeba te hote. Te ba finga te mama rozen ça va bien na bote. Mama na yo. Mama bota ki wa sasa what? Mama bota ki sasa what? Afina ki na yo. Ile ki na ito uzena sana. Nous passons le monde où tu as foutu la carte à main. Va bien le faire. On est bon, on n'aura pas un accord. Ah, qu'est-ce que va faire ça? On va combien? Et très on peut faire. On va prophétesse. On va pas ça. Merci. Voilà, les avis sont partagés. Les avis sont partagés. Fait que Bozo Benga. Ma finga te s'il vous plaît, mission na biso ba finga raté. Voilà, je disais que pasteur Baraka Mugisha bolam nae a salela ki bokili, amoni que tout le monde azo salela bolam bazo linga ete. Eza pas c'est ça la biso pas ceux qui ozo salela bandeko, ba famille, ba ninga, ba poche bolam, mais les mêmes personnes bazo da un grand verru et ça là vraiment motema passe et dérangera vraiment. Ezali nakaya Baraka Mugisha. Lelo mwana naye sono Baraka Mugisha. Mwana naye Dr. Brian.
Après ça qui est église. Intention nette qu'il y a parlement céleste. Église pour n'a a diriger église. Mais moi, nana a baluke di prophète Braham, a baluke di Mugisha, a botolé église. Là, c'est son nom Mugisha. Explication toujours, et pas pasteur Mugisha Zolela. Azali na regret. A lobby qui a sali qui docteur Braham, a sunga qui est. Adala qui n'a rien, il était rien du tout. A juillet, a yambiye, azalaki na elorote pasteur mutafongoli saki ye bishop baraka mutafongoli saki ye hôpital apesi hôpital nonzo hôpital bilo nyonso bana kosala musala na ko mono o souffrir boyete mais il faut obtenir un pourcentage hôpital pe bani parce que selon Baraka Mugisha on a selon Baraka Mugisha prophète Baraka Mugisha alobi bo docteur Brian ayaki na elorote il était pauvre sans abri. Azaki na isika kovanda te pauvre ya pauvre que boyoka. Moi cité moi na te azo télé azali vraiment précaire. Bishop Baraka zuye ache na ndaku na ye. Tanga komi ovana na ndaku na ye, bishop azo lié azo melisa azo latisa ye. Azuye en charge azo supporter DA à Z. A moni ki aza na mwa mayele azui a fongoli si hôpital. Hôpital o ya docteur Brian oto bango yoka ki oche mai na makolo bache o mai okomozo traitement ezali ya pasteur Baraka Mugisha. Apesi e fond, apesi e bambongo, ba matériel, bana kosala naza na posa ki obonga, mais opesaka nga pourcentage. Net ke mwana musala ya Bishop Baraka Mugisha. Ndenge Baraka expliquer biso ngai te. Makambo ekomi komata apesa ye ba pourcentage elongo wana voire même selon Baraka Mugisha ngaite il paraîtrait que moi so ye voire même abali Baraka Mugisha mutapesi azali ndeko ya mwasi ya Baraka Mugisha zwa mwasi babalani pe na mwasi baboti basali famille aye kozwa Baraka Mugisha tango azali na succès ma parce que Bishop Baraka Mugisha bozo mona akangaki Kinshasa a bougé qui Congo, a bêta ba séminaire, na ba terrain plein, na funa wana na venu Champache, a bana kotoni s'église na bandimi na kat plein tini banda. Bishop Azui a remino na koto makambo ivana ateye alakise lilo badali nek mwana pasteur Baraka Mugisha. Pasteur Baraka alakise ndenge batanga Bible, ayamisi Jésus, a affermi a ses connaissances, après Azui a fondé l'église, accueilli a tché na église, diriger l'église, bana ko pesa ngai, dim na ngai mais kamé église. A prier a pesa plus de 200 fidèles. Batikali kuna na église que comment ko travailler na bango ba bisu ba bakisama na ora na neto ye na simananga bandimi auto église église peut comme au marché bien na minute au moment où je vous parle pasteur Baraka Mugisha expliquer na tanga kendaki ke abeli azongi aye ko surprendre que docteur Brian a changé mikana ya le pont mikana ya église comme ya ye atinda la ressource au fond na été 10% ndenge ba yokona atinda la ressource te abo kisi Baraka Mugisha akomi na eko qui n'est pas pasteur musus azui église na ye oyo ke ezali église a Baraka Mugisha abeti coup d'état abotoli Baraka Mugisha église ya Baraka Mugisha mwana na ye docteur Brian abotoli église comme église ya ye moko Brian a changé mikanda nyonso tout Baraka komo benga ya maena téléphone te aluka zo mona te a komi ko sala bo ayebisi Baraka komi bon na ngai za su bon na ote na mito Baraka Mugisha zo lela azo koka kolia te azo meka ko mela te azo lala bien te parce que mwana na yo ya salisa na vie apesi mbongo abongisi ye atangisi ye alakisi ye Bible alakisi ye ndenge bateyaka apesi ye mwasi apesi ye nyonso tu akomi riche na mbongo apesi ye na église mais mwana ngo abalukeli ye selon Baraka Mugisha ngai te. C'est ce que Baraka m'a dit. Ce qui est docteur Brian Mazola na biso mokonzi mboka yoka
litoyi moko te nga na yoki na ye koexplike makambo Baraka Mugisha alobi aexplike nga soki docteur Brian ayoki nga ya kopesa explication parce que na confirme te na confirma ngo te ke oyo Baraka alobi eza ya solo mais Baraka azolela na komo ya mwana na ye docteur Brian oyo biso nyonso toyebelaki ke baza bandeko lelo babebani docteur Brian abotoli Baraka Mugisha église ezali likambo nini bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que makambo ekosama na corps de Christ? Ce qui ke makambo Baraka Mugisha alobi eza ya solo ke babotoli église epai mwana na ye asali coup d'état. Est-ce que makambo tokoyoka na église corps de Christ? Eh, nzama lola. Église bakomi siko intérêt ya nzambe eza. Omoni ke ba pasteur rebelle bazoya kosala. Ce qui vraiment makambo Baraka Mugisha alobi eza ya solo soki na moni ki bonzame eza na église de réveil te ba pasteur rebelle ne ba ko bebisa église à Congo ba ko bebisa mboka Congo pe ba malheur o tozo mona bitumo tozo mona Congo ezoko kene liboso te ezali faute ya ba pasteur karo ya Congo nazo attribuer na ba pasteur ya église de réveil na moment ya kala ezalaki ba problème ba pasteur bate bazo prier solution ezokota na Israël na ba mboka mais oyo ya biso ba pasteur tozo prier mingi mboka guerre ezosila te solution ezopesa te peuple bazo souffrir mboka ezokende liboso te ba prière ebele c'est que tozo prier na ndenge ya solo te tozo prier na vérité te tozo prier na lukuta ndenge comment se fait-il que yo un pasteur okobotola moninga no église papa no oyo apesa ki yo confiance que salela ye koma kokama église mais oyo obotolier makambo c'est pas pour la première fois na Congo et ça ebele ezala bantu ya ACK avec Mukuna il paraît ne bango pe balela selon évêque Mukuna que voici l'homme François Mutombo qui abotola église voici l'homme one ezala ya nini ya ancien François l'homme abotola asali bon na communauté na allez-y comprendre makambo ezo na église corps de Christ. Est-ce que bino boyo ko na ba makambo ezo sama na ba discussion ko na ba passer bon nzambe ezali au moins pe ke bazana bandi batela bango mako bazo transmettre ki bon nzambe lukuta malédiction ou bénédiction. C'est ça le problème. Nzambe na biso nzambe ya ordre nzambe ya désordre que et Seigneur toto ça y est. Et Seigneur tout tambola na koba et Seigneur tout luka kosala volonté. Est-ce que oh ba pasteur bazo sala volonté ya nzambe to bazo sala ba volonté na bango. Ba pasteur ba mimi commerce na makambo nzambe. Ba hende kosala mombongo, ba hende kosala business na kati église. Ba pasteur rebelle bazana nzambe te. Ndenge ni yo ko komate obotola moninga no église. Après, on a prié bon nzambe mazana isika wa non pour sera na biso hein bozo comment on est là-bas fidèle bandimi ya Congo bozo sera na bongo ezali vraiment ma place ma plein après bozo ya na kombo ya nzambe na Bible zolo ba ce peuple mon nom de leur bouche mais mitemo na bongo eza musika na ngai mukola suka yeso oyebisa bon article jamais koyeba bino article jamais koyeba bino. Nous avons un Dieu, Dieu y a ordre, Nzambe y a désordre, ok. Bino ba pasteur église de réveil, bon mimi on a quatre églises. Nous avons un Dieu de l'ordre, il y a désordre te. Il y a désordre te. Nengeni no ko vivre ko sa la Nzambe tani so yebi ko sali muninga na mabe. Et dans l'ande ko mo azole la komo no sali ye mabe. Mais ozo continuer ko sa la Nzambe ko prier Nzambe. Non. Boko sala business boko lukambo na makambo ya nzambe boko lukambo na église nzamba ya kaka fendi mone koka ba o ba kelife ba o ba kelola ba kelola trop c'est trop to lemi na biso to lemi trop c'est trop na makambo to na église de réveil na Congo ata ba catholique ambo bo finya ba catholique baza bien ba kimangiste baza bien ba témoin de Jéhovah baza bien. Ba pasteur ya église de réveil boleki si ba kangata ba église de réveil ya onyo surtout apo boya ko ba ki bozo tambola na kobanga nzambe bozo na komo ya nzambe belé na munoko mais bino mo bozo tosa o Bible ezo komate o Bible ezo sengate ba pasteur ebele ba kokendeli felo ke bandimi ebele ba tambola na kobanga nzambe koleka ba pasteur ebele ba kokendeli felo. Parce que balingi ko tamona ko banga nzambe te bazo sa volonté nzambe te nzama sa pusana musika na ba sa boka ba on depuis kala. Un homme de Dieu est seigneur ozala intègre.
ozala irréprochable liboso ya nzambe otambola droit pour la lobby tout ce qui était pour moi comme un guerre je les ai regardés comme une perte à cause de Jésus-Christ. Hein? Et ça n'a pas makambo so omoni ki eza avantage mpona yo nakoki kosala yango nakoki profit mais tala bamakambo ozolinga osa est ce que intérêt ya nzambe eza na kati est ce que soki osala osumuka epa na nzambe te monango pamba okoki se comporter nde mona mokili te siko différence ni eza entre bino bapaster na bapayo oke bazozalaki boya koteya bango aucune différence confusion totale j'ai cherché le monde je l'ai trouvé dans l'église. Église à Congo est à Kobeba, église à Congo est à Kopola. Rien de bon dans 4 églises à Congo. Si 100% il n'y a pas pasteur à Congo, et il y en a 98 les faux pasteurs. 98 les faux pasteurs. Là, je vous dis ce qui est vrai. 2% il n'y a pas mandé baza bien. Là, je vous dis ce qui est vrai. Bon, on a dit, ce sont des aventuriers. Ba pasteur ebe ba ko bebi se église anzambe ba ko bebi se église a Congo ki bonza mezate ya monde bande ko ebele bazo prier na kata ba église ba vie ezo avancer te bazo mona clarté bazo mona rien ne marche parce que bonyati place ya mabe bonyati esika ya mabe ba église e koma ba boutique e koma ba bon na bango e koma ba couper ba de coupe na bango quoi ya monde omoni ebele bazo kufa. Ce qui a koufa tikeli mwana. Donc, comme il y a un héritage de la famille, quoi. Moi, ce qui n'a pas été moi, si ma mwana un coco moutaozwa. Si ma coco intel. Après, vous avez un ben qui bonzambe zakatuana. Après, vous avez un ben qui est un oh, Moïse a koufi baluki José Bachewa selon la volonté de l'éternel. Yesu ye moi yebisi Moïse. Ce qu'on va passer au Bakoufa, voilà, Nzama yebisa bango te que non, si mana ozo intercha, ezaka si mana bango testament te maloboti qui te pas, ma famille bakoti, ba récupérer bon na ba, ya on ba église ebele ministère ebele zo kufa. Et la question que ceux qui Nzama bengi pasteur à ton lieu, et la question que a bengi moi sinon a bengi bana non, Nzama tamuna bongo te. Ba pasteur rebelle, ba koti ba na ba théologie parce que ba ye bazo préparer terrain. Si mana bango ba ne ba ko remplacer. Si mana bango frère te adjoint te ba o ba souvent na été non, moi si na été ba na ye. Bo ko etel sangai tada, eza pas sina kanda na mitema. Baraka mugisha ba porter l'église selon ye et pas moi na docteur Briam na mawana passe. Baraka ana na souci azali victime ya bolamo asala kana ba poche na baninga na mokilinde lelo azali victime na yango. Et d'accord docteur Briand asala bolamo te. Il y a eu d'autres personnes qui l'ont trahi. Selon Albert Kakenza, Baraka Mugisha Kabila ba mbongo merde fois. Akabela 2 fois, mitu kayabia ya minen. Mais Albert Kakenza tant que Baraka à côté na prison makala Albert Kakenza baluki la kiye. Abwa kisakiye et touché ki baraka na ingratitude oyo ya ba pasteur ya Congo bazana na moment ya pas ce que zo briller akoya zo ce qui sont zo kabila ye alobi ke Albert Kakenza baluki la abwa kisaye mais adana mituka na yemi balé lelo bazo be ba magicien benzebu mais ya ko zo misababi ozwaki zo mituka soki yo za musa na nzambe ya solo beni otamu na mitu ya un magicien ya ko zo misela ye. Prophète Francis Joël Memema, Baraka Mugisha Kabela et Mutuka. Là, moi-même, on avait filmé ça, je crois, mais dans Kazarem. Il y a 5 valeurs, il y a $50 000. Le prophète Joël Francis Tatunza Matomolia Baluki Baraka Mugisha. Ingratitude. Tout le monde, Baraka Sali Sababaluki le Raïka. Mais ils ont Mutuka, il y a $50 000 parce que il y a besoin de se les. Voilà comment les. Ba prophète ya Congo ba pasteur bazo vivre. Bino bozo benga un faux pasteur, bozo benga un magicien, aventurier, mais bozo lia ko senga ba mbongo. Bozo ko senga bilo bozo sele, c'est que vous êtes les oiseaux de même plumage. Bino po vous avez pris un vrai mossa na nzambe ya solo. Avant que ne coute nzamba hotel so que ne vous hôtel. Bozali ba geyazi. Base na nzambe pele na Congo ba geyazi bango ba tiaka ba intérêt na bango liboso mbongo liboso ba be ya mokilo liboso ba Élysée bazawa pi baza sorti na Congo hein
général ayo koluka Élysée na malade Élysée atindi na maki komi boire général abiki aye na ba présent aye na ba biloko mutuya ya cher et pas Élysée pesa Élysée boyo kozwa malobité na kozwa te pasteur nini na Congo OK mondimi moko amoni loboko na nzambe ayeli ye 50 000 $, ayeli ye mituka pasteur nini na koboye azate je mets ma tête, j'ai même ma main à couper. Aucun pasteur Yako, pasteur ni congolais, quinois, tika. Bazate. Au moins, pasteur, prophète Élysée. Prophète, ok, pendant que boy biloko. Parce que rien qui tine à biki boy, il a santam. Bazate. Mais Géaja la nuit, général Wana Nanzela qui est biloko. Mais ma frappe qui est. Les pasteurs rebelles na Congo, ce sont les pasteurs, les prophètes Géazi. Nzamatika bango bachaka intérêt, intérêt na bango ba bien ya muki ba présent liboso. Bachaka nzambe na sima. Bachaka nzambe ya c'est pas comment ko utiliser comme ya Jésus net business. Bayiba, bakope. Au moins ba pasteur musu ba na ba réseaux sociaux. Ozo prier les pour la malade. Ndeko ozo bela na ba problème a bengi yo. Pasteur ça dit non avant na prier le tina na $100, tina $200. Mbongo ya prophète, mbongo ya rachat pour les délivrer. Moyibi. Okuta na pasteur prophète abo moyi. Ya ngonde belé na chaîne na ba lika souté na benga na bon. Maman soko moni pasteur moko ke obengi avant prier le Seigneur mbongo. Benganga attaque à foutaranga ba million na ko bengana parce que belé bomona bilumina ba tous les pasteurs OK boye ba bango depuis kana na la voix céleste ceux qui bomona bango te parce que ba bango de ke felete ba futa na zone sela bango ba mbongo na bango na ba plainte na zone na bengana bango bosolo na bango les faux pasteurs ba pasteur mo cupide ba escroc ndenge nini que une personne qui a tant de problèmes oyo kazobela oyo azoluka solution ana na ba problème aka mezotambola te azobota te azoyepa na prophète azoyepa na pasteur abengi yo papa prielenga yo komi ko conditionner prière non papa tinana mbongo avant na prier yo non papa tinana mbongo avant na sambela yo pour okomo pesa ba verset ya lukuta ofani ya rachat soko tini boye okomona okobika okobota nzama kolobela lukuta ba escroc ebele ba ye na Congo ya nzambe pona ko escroquer église corps de Christ bofungola miso ebele na longola bango ba Géazi les aventuriers ba mangobo keba na bango so okuta mona mosela nzambe bon kata e téléphone pe lobele maudit rien na téléphone azali vrai te bakokosaka ainsi dit l'Éternel nzamba lobi ok nzamba lobi na ete bible ezoloba ebele bazwaki nzamba na lobi nga nazoloba na nga te bazokosa na kombo na nga bofungola miso bakongolais mpe bakongolaise bagéazi bapaster Géazi. Voilà tozali na sujet ya Baraka Mugisha ndenge mwana na ye ya molimo abotoli église mwana asalisa asunga abotoli église selon Baraka Mugisha Baraka zo souffrir zo asalisi bandeko ebele na Congo ba pasteur na ba journaliste Baraka Kabila journaliste mo mutuka mais la même personne les mêmes journalistes abaluki la Baraka aya ko sele émission ko finga to mona Baraka côté wana ko kabana na ba mabel na ye mais côté ko kaba Baraka kabaka Baraka bana ko kaba pasteur ni na Congo ali mbongo Baraka te pasteur nini ya comment profiter na bien ya ba Baraka te mais lelo babaluke lié vous êtes des faux vous avez mis mabe vous avez qui bon ça mettre eza mama mingi donc na église corps de Christ na ba congolais pe ba congolaise nyonso tout Baraka Mugisha sengi pardon et seigneur toli mise parce que sengi pardon assimilé à Fukami a sengi pardon toli misaye donc quand na etali nzamba lola quoi. Donc c'est ça. Merci na bande nyonso tout bazo benga biso. Na moni bande ko ba komi mingi awa. N'attends ba commentaire parce que ba message les amis bonsoir Fiedeline Botou du bonsoir. Clotilde qui peine à le but papa Oyo Mugisha ndo qui s'attend en présence. Papa Oyo Mugisha ndo qui s'attend en présence. Azonga na Uganda chez bango. Fideline Botou Lingoy Alobi. Bonsoir mon frère Aline, bonsoir. Matondo
Ivoula, Monite, bon, ok. Kaza Dibami, bonsoir mon frère. Kipene Clotilde, alobitika ba sentiment tobenga na kiye, tika ba sentiment tobenga na kiye na Goma. Amati kin kaka Mugisha, ngai na vivaka, Uganda na yebiye malamu, bazo bebisa, mboka bandoki. Là, c'est l'un qui peine Claudine. Pierrette Dibongi, alobi shalom papa, divine shalom maman. Jenna Dassay, alobi shalom peuple de Dieu, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Sandra Kapena, alobi tolimbi siye me azonga namboka na bango azali Ugandais. Oh, pasteur Baraka Mugisha a réagi na message alobi Baraka Mugisha a réagi alobi Alvin naza bien. Alvin Ozamakamu naza bien, Belina Abakisi, Eza Lukuta aza bien, Azonga Namboka naye. Donc, Baraka Zongisi Longwa Kuna, Baraka Bishop Mugisha Zongisi, Yebisa Mwasiwana Akosi, Belina KM, Azo Yako Menanse ba Congolais Namboka Nabango, Barifule Ye. Baraka Alvin Kotisanga, Baraka alobina kotisaye, mais Baraka kotisa prophète ezate par rapport à message en plein direct na kotika na live, batineli biso message wana et pas mokonzi, je crois bien ce qui nani alobi qu'il est interdit kolekisa ete atini nani, c'est ça. Elisabeth 20 kara alobi motema mabe yanini. Elisabeth Bofenda alobi oui, eza vrai. Jili santé eza vrai que aza abela ki di Goma 20 kara afinga 20 kara lubi afinga masoko. Oh là là, oh yo pasteur ya ndenge nini, vraiment je préfère Denis Les que lui. Kayembe Kalombo lubi kolekisa ye te, sinon bakokanga chaîne. OK, na lekisi ete Kayembe Kalombo na ebite so ye pe mutakomeli biso en privé na numéro alobi kolekisa prophète Baraka te, sinon bakokanga chaîne. Donc c'est ça quoi. Donc na vérifier prophète alimisanga na ndenge ke na boye kolekisa ete ezali selon et Seigneur Toto Samibe ko. Merci prophète Baraka Mugisha pour la bonne compréhension. Nathan Kasomondeko Alvin, comment un homme de Dieu, un papa aussi peut insulter si facilement boye. Ezali pas si vraiment. 20-40, Denis Lessi malgré Atumbolaka, malgré Atumbolaka Bantu, mais Afinga Masoko te, oh là là. Nathalie Viviane, Sikoyo, KM, Mugisho, oh, message à KM Ezawapi. KM alobi Mugisho azalaka Congolais te. Daniel Ebele, bonsoir. Atika Lukuta Kanda Yanzambe na makala moto Yanzambe etumbaye. Daniel Bele alobi ezali boutique to église oyo ozali koyebisa. Motindo Fatou vaut mieux Mugisho que Denis Les. Donc ndeko Motindo Fatou à côté de pasteur Mugisha alobi vaut mieux Mugisho que Denis Les. 20 kara, oui, mieux vaut Mugisho que Denis Les. Bande comme il déjà à côté Mugisho. Denis Les c'est maire de troubles, c'est un vrai diviseur. Lui voit que l'échec est toute personne bénie et fétichère. Blesson Yesati à lui Mugisho n'est pas authentique. Les infiltrés passent par chez lui. Il garde beaucoup d'eux. Il se cache derrière pasteur car les Congolais sont naïfs en croyant aux serviteurs de Dieu. 20 kara au Congo vraiment faux. Ba mesure ezala pona bango. Yamakasi vraiment Peter Madila. Aza aventurier Baraka. Baraka Aza Ndoki. Voilà les propos tenus langage que
ba hotel na bango bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba kenzamba boto paye les soient bien aimés. C'est la fin de notre émission. Merci na bino nyonso bolana biso. Vous êtes toujours connecté toujours la deuxième partie à l'émission tout à l'heure là dans 10 minutes après publicité tobani deuxième partie à l'émission pour la tosi sato sur la bino en direct. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba kenzamba boto boy le soir finalement ça so ça biso bino ba obola na biso. Veuillez vous abonner, abonnez-vous massivement à la chaîne biso la voix céleste nzela lola quand nous dola Ozola Nabiso Kota s'abonner peut activer cloche. Il y a notification. Partagez cette vidéo massivement dans les réseaux sociaux. Partagez cette vidéo dans les réseaux sociaux. Tout dans TikTok, dans Twitter, dans Instagram, dans la page, dans Facebook, dans la story, dans la statut, WhatsApp, Messenger, Viber. Tindela on amis, connaissances, on proche, baninga, camarades, famille na yo. Bon s'abonner massivement. Panza vidéo. En tout cas, restez connectés sur notre meilleure chaîne, la voix céleste. Merci Nabilonion Stubolanda qui n'a pas soutenaranga. Là, je vois ma petite sœur Sarah Yoka. Motema ya papa Cédric Lulendo depuis Canada. Na maman Cécile Chika. Motema papa Louis Mayala na Ottawa. Na Philo Mukwaya Motema ya Bivens Domo depuis Londres. Pe na maman Gisèle Lukelo Motema papa Emmanuel na Boston. L'homme de Dieu, la bouche autorisée de l'éternel pasteur Feza Missia depuis Zurich. Zama Lola Amona maman Nabiso prophétesse sensible qui manque de l'église sur comment de vie depuis Allemagne pe na maman Mami Mbunga na Suisse. Bonzambe na bonzambe Lola iso foute rendez-vous et moko le 9 vendredi le 9 août samedi le 10 août pe dimanche le 11 août 2024 na Esplanade ya Palais du Peuple à partir de 13h. Et l'ongona pasteur Charles Bostra Mikolom de Mopanga B50B, Mapokona ki Bonzambe et Ratarate. Bonzambe na Bonzambe, c'est la fin de notre émission. Tolani spot publicitaire et on se retrouve tout juste après pour la deuxième partie. Il y a émission Boza pété, Boza toujours connecté. À tout à l'heure. Bye. Méga croisade de prière. Organisée par Bostra TV. Et Charles Baneko, Ministry. Du 9 au 11 août 2024. À l'esplanade du Palais du Peuple, RDC Congo Kinshasa. Thème. Au-delà de toute puissance. Frères et sœurs en Christ de la République démocratique du Congo où d'ailleurs vous êtes, voici l'offre de la grande communauté des églises évangéliques réveillées les héros. Êtes-vous heureux de votre vie ou certainement vous êtes pris en gage par le diable? Voici l'occasion d'invoquer le Saint-Père, le Dieu Tout-Puissant pour la délivrance de toutes les forces du mal et la guérison du cycle infernal vous imposé par le monde de ténèbres. Tout laisser. C'est ton royaume. Tu as bloqué sa green carte aux États-Unis. Je l'ai bloqué parce que c'est mon corps. Parce que c'est ton corps. Oui. Ok. Toi, aujourd'hui on va... Nzambe na ngai, papa na ngai kolo yondokelaki, ngai mwana na yo mimie. Nzambe na ngai, papa na ngai papa yondokelaki, ngai mwana na yo mimie. Ngana yebi ete, nasalelaki yo mabe mingi, soki koyeba, mbele nasalaki yango te. Ngana yebi ete, nasalelaki yo mabe mingi, kozanga kotosa, enemelanga etumbo. Kozanga koyeba, enemaki ngana bazela mabe, kozanga kotosa, enemelanga etumbo. Nzambe na ngai, sunganga mwana na yo, Nzambe na bomo, yokela ngai mawa, nasengi
Nzambe pele na Congo bageyazi bango batiaka ba intérêt na bango liboso mbongo liboso babe ya mokilo liboso ba Élysée baza wapi baza sorti na Congo hein général ayoko luka Élysée na malade Élysée atinie na maki ko miboka général abiki aye na ba présent aye na ba biloko mutuya ya cher et pas Élysée pesa Élysée boye ko zwa malobité na kozwa te pasteur nini na Congo OK mon dimi mora moni loboko na nzambe ayeli 50-100 000 $, ayeli mituka pasteur ni na kuboy azate j'ai même ma tête j'ai même ma main à couper aucun pasteur yako pasteur ni congolais kinois tika bazate au moins ba pasteur ba prophète Élysée ba prophète OK ba bana ko boya biloko parce que aheba yiki tine abiki boye dali ka sanzambe bazate menge ya jalani général wana na nzela ki okozo biloko mais nzamba frappa ki ba pasteur rebelle na Congo ce sont les pasteurs les prophètes Geyazi nzamba tika bango batiaka intérêt bamonaka intérêt na bango ba bien ya moki ba présent liboso batiaka nzambe na sima batiaka nzambe ya c'est pas comment ko utiliser comme ya Jésus net business bayiba bakope omona ba pasteur musu balé na ba réseaux sociaux ozo prier pour na malade ndeko ozo bela za na ba problème a bengi yo pasteur salise non avant na prier yo tina na $100 tina $200 mbongo ya prophète mbongo ya rachat pour les délivrer moyibi okuta na pasteur prophète abo moyi yango nde belé na chaîne na ba lika souté na benga na bon maman soko omoni pasteur moko ke obengi ava prier lo asenyo mbongo benganga attaque à futaranga ba million na ko bengana parce que belé bomona bilumi na bango tous les pasteurs OK boye ba bango depuis kana na la voix céleste ceux qui bomona bango te parce que ba bango de ke felete ba futa na zone sela bango ba mbongo na bango na ba plainte na zone na bengana bango boso na bango les faux pasteurs ba pasteur mo cupide ba escroc ndenge nini que une personne qui a tant de problèmes o kazobela o azo la solution adana ba problème ka mezo tambola te azo boda te azo ye pa no prophète et azo ye pa no pasteur bengio papa prielenga yo comme ko conditionner prière non papa tinana mbongo avant la prière yo non papa tinana mbongo avant na sambela yo pour okomo pesa ba verset ya lukuta ofani ya rachat soko tini boye okomona okobika okobota nzama kolobela lukuta ba escroc
ebele baye na Congo ya nzambe mpona ko escroquer église corps de Christ bofungola miso ebele na longola bango bageyazi les aventuriers bamangobo keba na bango so okuta mona mosala nzambe bon kata e téléphone pe lobele maudit rien na téléphone azali vrai te bakokosaka ainsi dit l'Éternel nzambe alobi ok nzambe alobi na ete bible ezoloba bango ebele bazoyaki nzambe na lobi nga nazoloba na nga te bazokosa na kombo na nga bofungola miso bakongolais mpe bakongolaise bageyazi bapaster geyazi voilà tozali na sujet ya Baraka Mugisha ndenge mwana na ye ya molimo abotoli église mwana asalisa asunga abotoli église selon Baraka Mugisha Baraka azosouffrir azoloba asalisi bandeko ebele na Congo bapaster na bajournaliste Baraka Kabila journaliste momutuka mais la même personne les mêmes journalistes abalukela Baraka aya kosala émission kofinga ye tomona Baraka côté wana kokaba na bamabe na ye mais côté kokaba Baraka kabaka Baraka bana kokaba pasteur nini na Congo ali mbongo ya Baraka te pasteur nini ya Congo a profiter na bien ya Baraka te mais lelo babalukeli vous êtes faux vous avez mitema mabe vous ana kibonzambe te eza mawa mingi donc na église corps de Christ na ba congolais pe ba congolaises nyonso Baraka Mugisha asengi pardon et Seigneur tolimisa parce que asengi pardon assimilé afukami asengi pardon tolimisa ye donc quand na etali nzambe lola quoi donc c'est ça merci na bande nyonso tout bazobenga biso na moni bande ko bakomi mingi awa n'attends ba commentaire parce que ba message les amis bonsoir Fiedeline Botouli bonsoir Clotilde qui peine à le but papa Oyo Mugisha Ndo qui s'attend en présence papa Oyo Mugisha Ndo qui s'attend en présence azonga na Uganda chez bango Fideline Botouli Ngoy alobi bonsoir mon frère Aline bonsoir Matondo Ivula, Monite, bon, ok. Kaza Dibami, bonsoir mon frère. Qui peine Clotilde. Alobitika, ba sentiment Tobenga. Nakiye. Tika ba sentiment Tobenga nakiye na Goma. Amati kin kaka Mugisha. Ngai na vivaka. Uganda na yebiye malamu. Bazo bebisa. Mboka Bandoki. Là, c'est l'un qui peine Claudine. Pierrette Dibongi, alobi shalom papa, divine shalom maman. Génard Dassay, alobi shalom peuple de Dieu, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Sandra Kapena, alobi tolimbi siye me azonga na mboka na bango azali Ugandais. Oh, pasteur Baraka Mugisha a réagi na message alobi Baraka Mugisha a réagi alobi Alvin naza bien Alvin Ozamakamu naza bien Belina abakisi eza lukuta aza bien azonga na mboka na ye donc Baraka zongisi longwa kuna Baraka Bishop Mugisha zongisi yebisa mwasi wana akosi Belina KM azo yako menancer ba congolais na mboka na bango ba refoulé ye Baraka Alvin kotisanga Baraka alobina kotisa ye mais bayana kotisa prophète ezate par rapport ya message ba utotine en plein direct na kotika na live batineli biso message wana et pas mokonzi je crois bien ce qui nani alobi qu'il est interdit kolekisa ete atini nani c'est ça Elisabeth 20 Kara alobi motema mabe ya nini Elisabeth Bofenda alobi oui eza vrai Julie santé eza vrai que aza abela ki diboma 20 Kara afinga 20 Kara alobi afinga masoko oh là là oyo pasteur ya ndenge nini vraiment je préfère Denis que lui Kayembe Kalombo alobi kolekisa ye te sinon bakokanga chaîne ok na lekisi ete Kayembe Kalombo na ebite soki pe mutakomeli biso en privé na numéro alobi kolekisa prophète Baraka te sinon bakokanga chaîne donc c'est ça quoi
Donc, na vérifié prophète Ali Sanga na ndenge ke na boye kolekisa ete ezali selon et Seigneur Toto Samibe merci prophète Baraka Mugisha pour la bonne compréhension. Nathan Kasomondeko Alvin, comment un homme de Dieu, un papa aussi peut insulter si facilement boye. Ezali pas si vraiment. 2040 Denis Lessi malgré Atumbolaka malgré Atumbolaka Bantu mais Afinga Masokote, oh là là. Nathalie Viviane, Sikoyo, KM, Mugisho, message à KM Ezawapi, KM Alobi, Mugisho, Azalaka Congolais, Daniel Ebele, bonsoir, Atika Lukuta, Kanda Yanzambe, Namakala Moto Yanzambe Etumbaye. Daniel Bele alobi ezali boutique to église oyo ozali koyebisa. Motindo Fatou vaut mieux Mugisho que Denis Les. Donc, ndeko Motindo Fatou à côté de pasteur Mugisha alobi vaut mieux Mugisho que Denis Lessi. 20 carats, oui, mieux vaut Mugisho que Denis Lessi. Bande comme il balait déjà à côté Mugisho. Denis Lessi, c'est maire de troubles, c'est un vrai diviseur. Lui voit que l'échec est toute personne bénie et fétichère. Blesson, Yesati, à lui, Mugisho n'est pas authentique. Les infiltrés passent par chez lui. Il garde beaucoup d'eux. Il se cache derrière pasteur, car les Congolais sont naïfs en croyant aux serviteurs de Dieu. 20 carats au Congo, vraiment faux, ba mesure ezala pona bango. Yamakasi vraiment Peter Madila, Aza aventurier Baraka. Baraka Aza Ndoki. Voilà les propos tenus en langage que ba auteur na bango bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba kenzama boto paye les soit bien aimé. C'est la fin de notre émission. Merci na bino nyonso bolana biso boza toujours connecté toujours la deuxième partie à émission na biso tout à l'heure là dans 10 minutes après publicité yo tobani deuxième partie à émission na biso pona to ça to solo na bino en direct bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba kenzama boto boy de ce soir finalement ça zo ça biso bino ba obola na biso veuillez vous abonner, abonnez-vous massivement à la chaîne na biso la voix céleste nzela lola quand nous dola Ozola Nabiso Kota s'abonner peut activer cloche. Il y a notification. Partagez cette vidéo massivement dans les réseaux sociaux. Partagez cette vidéo dans les réseaux sociaux. Tout dans TikTok, dans Twitter, dans Instagram, dans la page, dans Facebook, dans la story, dans la statut, WhatsApp, Messenger, Viber. Tindela on ba amis, connaissances, dans ba proche, ba ninga, ba camarade, ba famille na yo. Bon s'abonner massivement. Panza vidéo. En tout cas, restez connectés sur notre meilleure chaîne, la voix céleste. Merci Nabilonion Stubolanda qui n'a pas soutenu. Là, je vois ma petite sœur Sarah Yoka. Motema ya papa Cédric Lulendo depuis Canada. Na maman Cécile Chika. Motema papa Louis Mayala na Ottawa. Na Philo Mukwaya Motema ya Bivens Domo depuis Londres. Pe na maman Gisèle Lukelo Motema papa Emmanuel na Boston. L'homme de Dieu, la bouche autorisée de l'éternel pasteur Feza Missia depuis Zurich. Zama Lola Amono